Papa Kulutu libanga les yeux tchakou ndeko ko seka te voto seka. Biso toza na problème ya droit d'auteur te. Lokola basimba ki Bianca. Lokola basimba ki Belle-Vie. Bonne vidéo oyo continue la Bijou la reine. Selon les informations, Bijou la reine dans la famille Bota, il semblerait que Babana kosala e chantage ya ba vidéo moko boye baza nango. To ça na internet ça amuta ku fakate. A eza ko piquer ba crise na ko sambo. Est-ce que makambo ya ko salaka ba vidéo oyo eza pe na ba âge mususu, eza pe na ba discipline mususu. Yango zo mona si la côté azole la droit d'auteur, Bijou la reine côté au mutakalisé. Donc ozo mona ke bozala binoka ba loko na ba local. Boza ba professionnel te. Na ba bololé le quoi ba essai de Panama, ba bololé le quoi ba Mida, ba bololé le quoi mamu. Ce qui international on a évité ce qui a comme international ya ni. Nana tchaki. Et tous les ignares et tous les idiotes, oh, na ba idiot bazawana, ba finga ka ba comédien. Donc, tolo ba lelo, après kozoki sa Bianca Zanga, fanatique ya Belle-Vie, et pas ya mutu a théâtre. To vandi kaka boye, ba photo Bijou la reine pe et Koti, comédienne. Ezana batu bazana facilité ya ko finga batu na réseaux sociaux ko ba bakubite ya afingelo tata na yo afingelo mama no bango pona bango baza somo bango babangisa omoni ko bundisa mutu oyo ozo bundisa mutu aza innocent to innocent ezaka la problème. Sikoyo bandeko na biso pe to solola nana. Parce que tant bandeko ça la Bijou la reine chantage azaki na ngambu wa famille Bota aye na ngambu na bino. Aye na ngambu na bino. Mais bosi bo publier ka vidéo yango. Au moins on ne pas confondre bino. Donc, ceux qui va publier qui Bijou la reine, tant que la famille Bota, Mbadi mama. Sœur Nanga Bijou la reine. Qui vous a dit que pour Mobali Alaksake Olingie Mingi, Aza Musika, appelle vidéo, to Bozo Sala, Bozo Beta Magoda, Bandeko Bola Nanga Bolimi Sana, le bino Bakon, Bozo Beta Magoda, allez. Bon, on a filmé. Ba Congolais musu bazo ba eza ndenge na ba eza ndenge ya batu. Lelo bino ba comme ça. Comment ni ça batu bolumu na bino on boza ba ndoki. Bwana milimu mabe. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère. Au Bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino, Papa Kulutu famille Bota, Mobala Litutu, Yambuma Nazolo, Beauté à Deuxième République, Yeyo Aeli Susu. Merci beaucoup Nabino, tout Bozolanda biso à travers le monde. Merci beaucoup Naba famille Bota, Nyonso Oyo, Bolingaka, Papa Kulutu Nabino, Bolingaka, Molobeli Nabino. Merci beaucoup Nabino, tout pour notre encouragement Nabino, pour notre soutien Nabino. Il y a Katuku Bianza, il y a même ma prière. Merci beaucoup Nabino, tout ma famille Bota dans les labino fort, famille Bota oye, famille Bota oye. Merci beaucoup. Focus, 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 focus. Famille Bota. Shalom, 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 shalom. Merci beaucoup Nabino tout. Bozolanda biso na Haute Bascule Télévision, chaîne Oyo Lelo.
famille Bota tozo laksake il faut tout ça la musala pona musala nde yango ezali tata pe ezali mama et puis surtout que topona na biso kolobela sœur na biso ko accompagner sœur na biso Madame Belinda Kandi Poutine de l'écriture. Là, j'ai dit un grand bonjour à notre manager, le visionnaire, l'initiateur, Papa Tigre Oyo, na PC Bambote Belé, na ville à Texas, na Libota ne Mobimba, Bambote Belé. Merci beaucoup, na Darling Love CPI na Bango, ozo manqué biso mabe, ozo manqué ba famille Libota mabe, mais choix exalté. Merci beaucoup na yo Darling Love, moi na suka na biso, mutu asuki sapenda. Donc merci beaucoup na yo, merci beaucoup na mama dongo mamotema ya fioti ngoma couple bio, couple moko ba sali ba mule belé ba lia kaka emoko moko. Merci beaucoup na papa papa Jaboud Maembo motema ya mama Anas, mama Aline na Toronto, Bibish Kande ya BBC mama ni mama. Ndeko nyonso lingo solo masolo famille Bota contacter ngai ozala Luanda Bibish Kande ya BBC. Voilà, famille Bota en tout cas biso tozata na problème te. Famille Bota jusque là tozata na problème mon côté famille Bota. Tozata na problème te ka ndenge to baliti. Tozata na problème te ka ndenge mama zo saba filmer. Toi, tu as un problème, tes familles. Famille Bota Kinshasa, merci beaucoup, Nabino, tout. Nenge na kuta na kanabino, nenge boyambe la kangai, papa kulutu Nabino, ya famille Bota ya Musuni, famille Bota Kinshasa, ya Brazzaville, toko zarape Nabino. Moi, misale leke belé. Donc, talaka ba programme tozo sala, mais équipe Oyo, ya Haute Bascule Télévision, ya Bureau HD, en tout cas, tozo sala programme oko. Toko kita pena Congo Brazzaville pour to l'accent niveau ya famille Bota to Madame Belvi azana ba fanatique oyo baza danger famille Bota Gabon famille Bota ya Suisse ya Belgique ya France famille Bota Londres la maman chérie à moi c'est na Pointe sœur na biso Sylvine Jolie na Pointe donc famille Bota filme na biso en tout cas ils ont continué na nous. En tout cas, il y a un problème, il y a droit d'auteur. Quand on a un papa, quand tu les bangs, les yeux, tu as une décoration, votre seka. Biso, tu as un problème, il y a droit d'auteur. Le col la basimba qui Bianca. Le col la basimba qui belle vie. D'abord, basimba kana nous belle vie. Oazali orpheline de père et de mère. Oazo sala musala na ye. Ezo mo anami so batu. En tout cas, biso pela to ana tante boy bisa biso boy na boy. Famille Bota bolanda filme. Famille Bota totala filme. Famille Bota biso to ana programme monétisation te et kimi basinge katani te. Biso dans la programme droit d'auteur T. Biso dans la problème T, il y a générique T. Biso dans la c'est la mosusu T. Kolanda. Mubele senzela na yo. Futaka batu bambongo. Bango. Poe lukela yo problème T o. Maboko makasi boye po na nini. C'est moi pending yelinga na comprendre te. Alors, famille Bota, tu consommes film. Pour biso, côté na biso, bisengo na bisengo. Na eko lo balisusu boye famille Bota. Omoni ko bundisa mutu oyo, ozo bundisa mutu aza innocente, ezakala problème. Papa kulutu yoto sentir au mikolo comment lobela maga nazo lobela madame Belvi nazo sala promotion mais to vandi kaka boye porte fongwami ba photo ya bijou la reine ekoti nani a publié bijou la reine? Qui a fait ça?
Tozo Vandela on émission lelo. Nani a publié Bijou la reine? Nani? Est-ce que moko toko fa na mboka moko boye? Tout le monde a kaka bomaka tout le monde. Selon les informations, Bijou la reine yokanga. Bonne vidéo oyo otine de la Bijou la reine. Selon les informations, Bijou la reine dans la famille Bota, il semblerait que Babana kosala un chantage, il y a une vidéo moko boye baza nango. Tout ça na internet ça amuta ku fakate. Aza ko piquer ba crise na ko sambo. Selon les informations, Bijou la reine tant azalaki na famille Bota, tant akomaki soi-disant porte-parole privée et personnelle. Avec quelle signature, avec quelle ordonnance. Tant azalaki na famille Bota, batu babanda ko sale chantage. Soki nazolo balikam o nazokosa ser nanga la reine. Wakwetu mashiwa mumenu tala baluba ndenge toki soni. Baluba toki soni. Ma Bijou sali biso bo pona ni. Mais soki na lobi sali biso boye ba publier yonde. Nani azalaki na ba vidéo wana. Et puis selon les informations, il semblerait il y a somo ezali. Balobi o ezalo ko la insert. O ezalo ko la feedback. Ba tineli biso kaka. Sikoyo bandeko na biso pe to solola nanu. Parce que tant bandeko ça la Bijou la reine chantage azaki na ngambo ya famille Bota, aye na ngambo na bino. Aye na ngambo na bino. Mais bon si bo publier ka vidéo yango. Omoni ke lelo makamtolo baraki bato baza na ngambo ya sila. Ata ba comédie bazo prévaner. Bana wana ba bolokoko na bana wana ba mida ba fingi bano ba travaillera pas si la babi ba yi ko jouer té. Oui, ba ko ki ko ba ko jouer té. Mais est-ce que faut bima na mnoko na bango? Est-ce que ba protéger bana wana? Oui, biso ba téléspectateur to yebi ke ba yebi ko jouer té, leti nga na yebi ke ba yebi jouer té makasi. Bango baza makasi kana mompono imika na ko melaka ba kisi ba ya pembe na ko salisa ba BBL. Mais ekoki ko bima na munoko na bango te. Donc soki bango bazolo ba ke bana na ba yebi ko jouer te. Omoni ke tolobaka likamo même bato bazo jouer pas si là. Ba finga ka bango. Na ba bololé le quoi ba essayer de Panama, ba bololé le quoi ba mida, ba bololé le quoi mamu. Ce qui international on a évité ce qui a comme international il y a ni nana tchaki. Et tous les ignares et tous les idiotes oyo na ba idiot ba sawana ba finga ka ba comédien. Donc tolo ba lelo après kozoki sa Bianca Zanga fanatique ya Belleville et pas ya muto à théâtre. To vandi kaka boye ba photo Bijou la reine pe et Koti comédienne. Sikoyo bino baba cook parce que nenge zawana batu babane ko sala Bijou la reine chantage eza baba cook. Eza baba cook. Babane ki ko sala e chantage. Mobali o azaki na Bijou la reine Aza bakouk, to mobali, o azaki na Bijou la reine. A solo la kana bakouk, a pesa ki ba matière. Mais ata ba pesa ki bino matière. Bijou la reine, a pas koko mamou kala si là. Aza actrice comédienne. Pourquoi ko ça la boué? Pourquoi ko ça la boué? Il fallait, lokola bino bolukaka mutu ya Belleville, lokola bino bolukaka bo sambou isabatu. Il fallait pas publier dans la famille Botati.
Au moins, il n'y a pas confondre bino. Donc, ceux qui va publier qui bijou la reine, tant que la famille bota, embadi mama. Et il y a que likambu ya bijou la reine, belle vie, belle vie. Pour si la ta à l'autre ndoto ma belle vie. Pour na baturo bazaka pembe na sila. Si ko sala yebo epo na nini. Ko sala yebo epo na nini. Aye na ngamu na bino akomi jalelo bo limbisiye si la limbisiye a tourner ce film malgré si la ko bosana kat atam kolomoko soko mokete ke bijou la reine apesa e kombo. Ko limbisa moto eza ko bosana likambu te. Mais na biso bana nzambe o limbisi obosani. Mais yebisa ngai. Et puis nazongi na ngambu ya bijou la reine, sœur nanga. Est-ce que makambo ya kosalaka ba vidéo oyo eza pe na ba âge mususu, eza pe na ba discipline mususu. Yango zomona si la côté azole la droit d'auteur, bijou la reine côté mutakalisé. Donc ozomona ke bozala binoka ba loko na ba local. Boza ba professionnel te. Bijou la reine a côté le maqué yo. O l'équipe belle vie na crédibilité, yo ke na rapporte te, mon vivra mieux que belle vie. O moni tala, o moni tango comme personne publique hein. Avant oya koloba na TV contrôlé, ngai ndenge nazoloba awa. Vidéo na ngai moko te ya bolumbu eza na téléphone na mutu, jamais. Et puis na bambulo na scène internet so na munoko na chako. Et puis bokanisi lokwa batindela kanga basi te. Kaka na elongi mabe na ngai yo, kaka na pasi na ngai yo, na monaka j'ai envie de te voir, j'ai envie de faire ce qui ni habitala o batindi. Tala o batindi. Donc ozomona ke bozala bino ba professionnel te. Nyo soto ezo sani ezo kitisa théâtre Congo. Tala théâtre Congo nenge sambwe. Tala théâtre Congo nenge sambwe. Sœur nanga bijou la reine. Qui vous a dit que pour mobali alaksake olingie mingi aza musika appel vidéo to bozo sala bozo beta magoda bandeko bola nanga bolimbisa na lobino ba code bo beta magoda allez boba na se filmer ba congolais musu bazo ba eza ndenge na bango eza ndenge ya batu lelo bino ba komisa komonisa batu bolumu na bino boza bandoki bwana milimu mabe omoni ba kisi na bino bokoti yango ne muteti nda bino na babiloko. En tout cas naza desi et puis je suis mouillé de la honte. Je suis mouillé de la honte. Car les Français, ce n'est pas notre bouche. Il faut que je parle ça un peu. Nabeka taba Français Bianca. Ah, Bianca Zouzanga Inzabi. Bianca Rangaï. Oye, ça passe, hein. Boza ko la sabat na TV on est boza batumo bo vivara bien boza discipliné boza boy OK boza ba pata kunya. Nyoso to na po anini kobundisa mwana nzambe me baba kuku bo batu mabe yango modi ngala lobaka baba kuku oyo ya sila yango modi ngala lobaka baba kuki ya sila bazali ba fan o baye ko bebisa théâtre à Congo y compris parce que si la différenciate na ba lobela ke na TV na ba tala kayeto ebi pe bango te bango so baza ba fan mais so otali ba fan nango yo ba fan na belle vie famille bota ezo mona ke baza ba fan moko certifié bien encadré bien orienté très poli mais so otali na ngamba baba kuku ezana batu bazana facilité ya kofinga batu na réseaux sociaux kwa baba kubute ya afingelo tata na yo afingelo mama no bango pona bango baza somo bango babangisaka
eza ba fanatique ba kota li felo lokwa ba bakukute parce que ba sumuka chaque temps bololé ami d'Azana expliqué non Bijou la reine en tout cas je suis mouillé de la honte chance aux arano sous famille bota te po lingaka koma ngamuna biso famille bota omoni place okendaki omoni. Donc, selon les informations, il semblerait que Babanek au salo chantage. Il y a un autre au chanzaban. Donc, au bébala na belvite, au fabricant na makambu moko boye. Po bi oyi saka belvi na mukili. OK, babandaka ko sala yo chantage, il y a ba vidéo mo bobaza nango. Ya moto vanda boto mona ngana tuna, Bijou la reine, Kilimanjaro, afuka melisila. Subasma na ngwezani. Soubassement ezani. Donc vous avez comme une volonté na binoté, mais moi c'est discipliné. Bon c'est discipliné. Et belé bazawana, ba comment ko finga. Batu pour mobala boya ki. Mobala boyo kaka okomi abakouk. Mobala boyo kaka boy okomi révolté. Tina ba comédien, lelo likamongo ekoti. Comédien moko mona pela zo finga tonton mo ya théâtre oh kenzo kande po ibi tonton na théâtre za na famille bota donc kanda ya magoda nzambe to tika ba ona défaut pasi donc eza pasi en tout cas nga na oki soni etangende konayo omoni siko place okay omoni ke balingi na bango kimia te bazala bango bato kimia te soki bango mona bango mo bazo bomana nde nazo benga siko bolole ya mona mwasi mida yo soko solo bake yo za makambu yo za danger mida mais pas fali ba nga certifié yo place nga na mona apena ke mida oza bolole tango bazwaka yo na Karine Mokonzi mami ya la Chine tango bazwaki bino mibale ndenge zalaki ke batuna entre Karine na Mida bazwa nani Mida yo ganyaka Karine yo ganyaka Karine ozaka na vrai te ata même ti pas fali soki baboya même na yo na essaie de Panama bobane ko laksa on dirait bino boza ba warrior te baboya bino kuna yo Mida batamiza yo microbe babuaka yo peut-être Karine na ba divergence na maramuso asala peut-être ya mona musupe azalaki accueillir na ba warrior et puis à l'époque Mida yo bino tout bande des idiots et des idiotes na ba obozo binisa na ba voice ya le couteau pour fabriquer pour mona ke baza batumo yango moninga ko bisa bango baza batumo ba créer bande mo ya batumba ba créer la ba voice ba créer la ba mitakala tane bazo créer ne ba voice tala Mida yo na ki bolole noza belvia okeno wapi to famille bota ba okeno wapi biso to a famille maboma te ko banana belle vie ba cheye na mama na yo Mida mama na yo ozokumisa ba cheye na belle vie sur le plan intellectualisme na yasko mabending na yeli yo Mida ba kiti siko Mida na famille bota to na bolole ya mwasi lokwa yo to na bolole ya mwasi lokwa yo ti yo ba ke famille maboma ndo nani maboma tala nebo za maboma Mida liboma tendresse liboma Miss Lolo liboma yagola kutu mukuyu donc boza bandi ya bana basi moko boye oyo soki bache bino eloko etestaka batu ke bozaka ka batu ebeta pena ndindo c'est pas un homme c'est un animal boza sous batu te date d'inspiration ya kibomoto na bino inspira yo na famille bote tozala posa no na nini d'abord yo zo tenir baninga rigueur osaka promotion yo promotion ni osala rasila yo sala promotion ko bato ya famille bote awa biso poko mesurer bino na bino te bino boza ba senzi bosaka biloko malunga te Mida yo sala rasila ni
pour ça la belle vie. Ba trophée pour créer là si la lukuta wana. Ba trophée pour créer là si la lukuta wana. Biso la famille boy tokoza na posa no yo mida. Tokoza na posa na yo e bosso no ya mida. Tokoza na posa no. Wali boma mutunu esa bien te. Tane mobali mo wasangisi bino. Ko sona no soto bo sona lelo. Mobali mo wasangisi bino. Bozala ba bolole, leader na bino, droit d'auteur ebeti ekuna. Yo soko sa ke fallait bo pesa idée, fallait bo finga ye, bo sale bo. O mona pena garçon on appelle msusu. Baba so basenga ba mibali ba butu no ba ngo moko ba ngo mona volonté na ba ngo moko. Ale bolole lo kwa mida, ozo ba ke na famille bota, bazaka ba fana, nana zaka nana ngo za fani na yo. Famille bota oza fani no seka mi yebite ka za famille bota. Fani na yo mida, c'est qui fana ngwe baby nango. Na ki bolole no zala ngwana. Osaleli sila nini? Osaleli sila nini pour yo sa la belle vie nini? Yo moni belle vie entourage to ba lobela ka belle vie. Ba bolole lo kwa yo. Baza be tula lo kwa yo. Oza mayele te. Omitia anniversaire à Karim, au kokate. Le lo komi kwa ko sona na ba théâtre. Outa na musique. Karina beta instantané kuna. Allez, oye sikoyo. Ma belle pete na famille bot. Biso toza na bateau baza bien instruit. Biso toza na bateau baza mayele. Mida côté na bino neza côté ya ba bolole, ya ba bakwiti. Boza ba bolole, yango moni bo swana. Si la lokola zakani na muta sonite, makambo bino bo sala na pas belvier sala matin, mida buzo ba na bo soto yo sala pas belvier sala matin. Beve oza na bolole lokola yota, na muninga no essayer de panama, bakisa na e bosso no elongi mamo international. Bio ngo saka na bato makasi ya. Nena bino boza ba fan, biso beto ba fan. To protéger artiste na biso. Yo finga ba fan na belle vie, si la na ba fan no kwa belle vie. Si la na ba fan kaka, ana ba fan no ba ça la ke cagnotte. Ala ba fan no ba tala kaye. Akoti sa mosolo, akoma na audimat, akoma na succès le kwa belle vie za nango. Si la na ba fan wana. Si la zana na ba fan nano invisible, ba mona na raté. Teo ka ba kuku ba mona na raté. Oh biso to mona ke zaka bino ba e boso no bombo fingela ke bato. Mais belle vie a bengisa ki bato rendez-vous moko boyambu les obeta na showbiz. Cinemax c'est kufa. Si les frères doivent Cinemax. Fête ya pamba, fête na bino ya 5e anniversaire et ça la sold out té. Bokena ko la fête na kikuku moko nzambe. Bokena ko fête na kikuku moko boye place président yo chazo kenena na yagola bazotu na okena président wa bieto ke kobeta magoda. Botala vidéo na ti. Boza ba bolole bo ama elita. Bo sona makamna mnonde bozo sona wana. Yo mido yo finga famille maboma yo ne bino ne maboma. Beve ko za na batlo kwa bino te. Zo apena lisanga na bino nyoso to wana. Bino so boye na ngam yo na ngamba bevi na ngwaze la bino. Eza pasi. Nda la bino azati. Bo vanda ka kuna popa belle vie pe jamais. Pour vane mutu alonga pa belle vie bo ka eloka lobakati. Avaya koma kolobela sila. Si le fa longola ba idiot na ba idiot nyoso to ba za pembena. Amanka bino respect. Oui, amanka bino respect. Ba senzi ya papa mabozo saela mutu ate eloko te, le droit d'auteur ekangie. Elo bino boyebi ka makasi ya kozokisa ka bato. Elo bino boyebi makasi ya kosala bato ba chantage na ba audio. Elo bino boyebi makasi ya komutakaliza ka bato. Tala elo bosali bijou la reine. Baba kuku bo mabe. Boyebo protéger bato te. Siko bijou la reine azamuta théâtre a bosali bon. Bon, yé pas ça sur na choité. Pour balobi wana eza ser, ya binene eza. Ah. Si porter même enkolo na yo, yango moni famille bota belle vie Kandi Poutine de l'écriture aza nzambe. Et puis ngande nazo monela makila bianca za makasi. Pour makila bianca droit d'auteur.
Makila Bianca, mutakalisation. Makila Bianca, bazo swana, trouble côté liban. Merci beaucoup, Exode Miké Bina. Prise de vie, réalisation, montage. Merci beaucoup, Nayo. Merci beaucoup, na Papa Tigre. Mutete la Delix, Papa Tigre, côté Ninga, regarde, pena pardon, bazo tout, on l'a biso trop. Merci beaucoup, Nayo. Depuis Texas, merci beaucoup, na Maman Germaine, Maman Pélagie, merci beaucoup, na Maman José Lussadissou, merci beaucoup, na Maman Brigitte Nkoufi. Pamote Belé, Bianca Zanga comme information, Radio Lelo, et puis, ma procédure, il faut battre le boko c'est comme si Boukani, donc information peut-être, n'engana pe Sabino Yangoana, Nzambaza na contrôle à Nyonso, bandeko Nyonso tout oyo, bozana numéro à Bianca, ezara ko benga ye ko pese mbongote, ko benga ye ko fortifier, ko benga ye ko pese ye makasi, oui, azara mutu, ezosenga, bandi biso bandeko na ye to assister ndenge na osala émission beaucoup to uti na ndako to uti pa na bango wana donc merci beaucoup Nabino tout merci beaucoup pour continuer toujours kolanda chaîne Nabino Haute Bascule télévision papa ko ta famille bota naza pina naza penza donc nazali pena naza penza pour ça Nabino toujours musala merci beaucoup na Alino Soba Motema Matina merci beaucoup na Mama Dongoma Motema ya Fioti Ngoma. Merci beaucoup. Tout à la prochaine occasion. Bye bye.